tokobenga nani père ya réveil. Papa Koulé poto ke na biso na suka ndengo expliquer nga siko père ya réveil eza penza nani. Même na tangi miso te on va sérieux la vie on va conscient le cabo zoloba tant to aki biso mine ngai prophète Niès papa Architing doté des cas prophète Niès azali na notion likolo wana da vérité vérité to fandi boy biso nyoso il a bis ensuite alors donc atani biso ba vérité syllabis oyo nyofa ko wanga na mufana do vérité magiese yene femme africaine vérité magiese yene mama sociale vérité magiese yene strela ngola vérité magiese c'est l'unique à son genre vérité uma estrela estrela que brilha pra Angola estrela que nós queremos vérité magiese vérité magiese uma estrela estrela que brilha pra Angola estrela que nós queremos. Shalom, shalom, shalom à tous les abonnés de Vemaket TV et à tous les fans de 100% Bonzambe. Yabino Yeyo, Maman Vérité Makiese, Niki, 4 fois Maman, votre humble présentatrice de l'émission 100% Bonzambe et Dialogue des Sages. Vraiment, na pesimbote, na basali na Nzambe nyonso, bato nyonso bolinga Maman Vérité, na yebi ke boza, partout boza esika ebele, pe bozilaka émission na bino ya 100% Bonzambe. Lelo nazongeli bino lisusu epa ya notre papa apôtre Koulé Lukeba, cofondateur ya IEPPDA. La fois passée, na uta lisusu koza na ye awa ezalaki kaka introduction ezalaki po bato o bayebi ete baye bato pe bamona ye kala bamona ke papa Koulé aza toujours. Lelo na ye lisusu na sujet moko ya makasi sujet o bino nyonso bosenga inga na yebi ke bosenga yango mbala mingi sujet wana micro na biso etambolaki na sujet wana epa ya basali ya Nzambe nyonso batata nyonso lelo toyepe epa ya Thomas Koulé po na kati na batata o nyonso totambusaki micro na sujet o tolingi tolobela bango nyonso batanga kombo na ye na kati ya masolo tosololaka yango na ye pe epai ya ye moko papa na biso abetela biso lisolo ya IEPPDA pe abetela biso lisolo ya église de réveil na kati ya mabele ya Angola ebandaka ndenge nini ebanda na nini ebanda kan pe banani babandaka yango. Na yebi ke papa azaka kaka moko papa azaka mibale te tozalaka na papa Kulutu tozalaka na papa Leki ndenge biso na Angola tobengaka batiyu tozalaka na bango mais papa aza moko. Lelo tokoyoka version originale version vraie epa ya ye moko notre papa Koulé Lukeba. Shalom papa. Shalom. Ok, merci beaucoup papa. Vraiment na ye kozwa yo à pied levé ozobima makolo eza na nzela mpona mobembo ya mboka moko quelque part ozokende mais ezalaki vraiment important tosolola lisolo oyo lelo oyo euti mpenza mosika. Papa Koulé na ye tosolola na yo lisolo ya église de réveil na kati ya Angola. Sujet oyo esi natamboli nango epa batata nyonso natamboli nango epa ya papa Miezi, papa Tingi, papa Teozeka, papa Paolo, papa Nginama, papa nyonso, papa Lunama esi tobeti lisolo na kati ya batata nyonso nga natambusi micro na sujet oyo bazotanga ka kombo na yo na yo ko comprendre c'est que tango makambo yango bandaka papa Koulé pe ozalaki nalingi kaka papa obetela biso lisolo église de réveil ebandi quand na kati ya mboka oyo ya Angola pe ebandi ndenge nini. Ya vraiment merci ngai na uti na RDC na kati ya RDC tosala beka misala minene ntango nazoya na Angola natiki bato bazolela oyo ninga na ye na bino ngaza na mutu ya RDCD monaka pena mutu Angola
yango naki na mboka na ngai natika bana mama na mboka wana oye awa tokomi awa na 90 wana ruska okanga basoda mwana mobali baomona ye kaka akomona 18 ans baokanga ye pate secondaire akanga bato ebele tokima na bandako tolala na babisika mosusu tokolala yango te mpona kokima bisoda me tozaki détermine kaka mpe bamboka ya biso eza mpe na banini ebele bakela poto na ntango wana me toba ete biso tokose pose ndakule tozalaka awa mpo to anonse mpe bangole oyo ebumai na bitumba ntango toyoka sango na bisasa te na ngola bitumba bato babare bato tobino tokomaka na mboka yango nga bakanga ngai namona nazonga to te na bino nakosonga te nazalaka na mboka na biso yango wana tokomi na 90 tokutaki bagroupe de prière lokola na alanga na polyvalente kuna tokutaki ase Paulo avec frère Paulo là-bas à Paris qui pasteur Paulo c'est tokutaki ye là-bas à Saint-Nono ba défait criminel comment y a criminel Ricky Tosani défait Ricky ba travailler dans ligue na Kishasa kala à travers les tiba banola à 28 baina bango na Angola les deux awa to kuti bango na groupe de prière wana na se okuta kipe papa pasteur Roger Mango de Roger la gina na Kishasa donc na uba wana na kutaki ase Paulo ase nono à Paris qui na bande ko mususu me Roger kaki na mte wana na neno na nonate est-ce que papa wana na okuta ki bango à part c'est tango yaki na nonanza okuta ki susu to neto ba groupe de prière pour na tawana pena be église ezaki pena te même na Congo force ya makambo nyonso ezaka na groupe de prière siko à part c'est ya okuta ki susu nani awa na kati ya mola bon awa penza tokutaki mutu penza te o azobisa mutu mais elle a assez Solani amukola biso na age na samba et déjà azalaki na l'église na samba mais tant tozalaki sika meko na ye ezali mpenza na kote na ye mais bato basali mpenza ke babouge quand même ntango wana ezalaki na biso mine ngai prophète miesi papa chef mingi docteur de cas ngai toma kokule ezalaki na chalet osakana te bango bayebi na mosika ke bato wana baye na bombe ya tu atongo ok papa na kati maloba te na ne wana ozoloba comme si obosani motu moko papa Théo Zeka ye mpe lokola azalaki mpe ya tour atongo bon ntango toyaki omoni histoire oyo eza complexe moto azoloba ndenge na ye mais ngai ntango nakangi miso naoloba oka ndenge moko même nakoti na se ya gra naoloba oka ndenge moko même nakoti na sa tono nayebi oyo nga nazoloba lelo toyaki tokute pasteur te donc Théo Zeka bazalaki kotravaille na l'Assemblée de Dieu na bapafai Gédéon bazalaki na bafrère na Assemblée de Dieu baévolue kuna ntango toye toyaki na vision ya bagroupe de prière te parce que de 90 na Kinshasa bakomi na vision moko ya IGP lekisi ensemble ya bagroupe de prière IGP on est outi na lisala na c'est quand bagroupe de prière les bimaki après tout tokomi na 88 89 ne bagroupe de prière net et par le sangana IGP wana skolete toye na ngola awa biso toye na vision ya IGPT totia pena l'église de réveil na kati ngola yaki na ruska makasi bakanga bato tokutaki na asen inama ashekina tokutaki na patin délégation bango bakotravaille na El Shaddai wale wana ase yala yazalaki mwa bamisala complication bamoni ke no fo balongola ye batia référent Matondo atravaillaki batangaki école moi IBTP
na Kishasa na Arsène Inamao et puis na Arsène Ereka Tamba kutani awa babino tout travailler ensemble tant toye tobité que c'est la vision l'église bango babi non makamedi de faire tourner ba jeune tout tika makambo na l'église tout travailler le kola a groupe de prière tobi non le kutu ezaka problème. Il y a un problème, il y a changement de langage, il y a un manque de c'est là que le changement de langage. Non, tu vas déterminer à travailler la vision de l'église. La vision est outil, nous avons la maréchal Azali. Donc, où est-ce que Bisso mine? Docteur Deka. Ok, Bisso, tu dis non, tu es pour travailler pour la vision de l'église. Par contre, habiter, tout ça, il y a beaucoup de précautions. Tout ça, de l'église. Vraiment, j'ai eu un changement de langage, mais c'est vrai que bon, pratiquement, et ton rôle a trouvé tout le jeu, alors là, tu continues à dire, fusion à la vision. Tu bandis, Moussala Wapi, na ebandeli, tant tu as qui, ils sont minés. À part chi, dans tes cas, Marchand Mies, Nangantoma Koule, mon atout à Tongo. Il y a bango, si comme on pas vieux, de fait, papa, en lisse, ça peut faire un écrit dans Zamba, donc quand on a des documents, des statuts, des documents d'intérieur, si malango, bah parents, banani, vieux par lui, c'est ensemble et ballon. Donc à ce moment-là, à travers bango, à tenir qui na France, les atteignent les boîtes de sport, si ma zone a la Luanda, mais il y a un abisso na vie par exemple, à l'obino, babane qui n'a pas d'art. Même babane nous sommes montés, mais chaque jour, il y a un art dans la réunion. Bakanga document bakanga statut apparemment intérieur na moni malam bosangana bosa réveil et ballon yango ni dadi nzela parce que ceux qui mboka dans nzela et dans mboka te mboka faut dans nzela sans nzela mboka te donc to kenda ki na peuple wana biso 4 là de wana et vraiment des gens ils ont la 5 missionnaires. Donc, il y a un ambassade par Wana, Alanga, ça y est, réforme. Il y a des bisous qui ont travaillé. Mais après, il y a banné, il y a 91, et ça y est, il y a 90, en tout cas, et comme un pitopal. Parce que, on me dit à papa, l'église, leadership est d'abord, il faut leader à l'école, pas déjà tout. Bandimaki yango merci ba message na guwana taka message na matabela so changer et l'homme so na ngalingi matabela et si ma defoka zo na matabela na bon to moni ke pour aider risque biso mine a fo to luka moyen moko po lobby to ça na mboko so ka boy to réciter. OK, merci papa na katio malobate mutu moko ka mutabandaka idée après à communiquer bande ko mususu ko idée wana zaki ya nani ko bolongwa na bino mobima o meka pe ko évoluer na kona bino. Bon, idée peut-être sur ya bien sûr nani fait bon de la idée à dire na ko on a ko va préparer c'est longue tout comme c'est pas communauté évangélique pentecostale et angole. Tu travailles dans le travail, ngai mutaliboso na mona likambo. Wana tola andalo ya blé, chimie va pembe na cravate. Sikoyo babi ke fo to bima sikoyo to lobana l'église. Na bima en fait il met banda ka musamo ko mama selimo ya ndako na ekaka. C'est la carte ndako. Oui. Abino mamu yolo kufana o jaenda kende kuna au ministère de banda et comme église nengai na eska to soko bimi otiki bomengo vraiment bomengo ndeni donc to azo la bien to gâter biloko ba mbongo taka ba pe valonga ba mama ba kendaka ba presi ba poko anga tangwana do mbongo ya kolokota loso so ko kolokota te suka so ko otiki angona wala dongo Marguerite Mouska donne un souci que œuvre n'a dit un jour et quand Dengai na ke na kikolo la salle campagne d'évangélisation ba photo ezali après la salle séminaire na bengi papa dire ba samedi de Dieu il y a salle séminaire sima na sima séminaire wana nde na banda qui église ikolo
apôtre Tsinga Velaki, il est parti dans le mois Mouké, il est parti accueilli dans le massacre au tribunal congolaise, il est parti accueilli des cas, et ça dit na bana moko ba ki misatu bo defe malou na si sainte na irme ba misatu ba utaki na catholique na Nazareth na odam tamba kuna ba bimaki ba ken na prendre na batu mais erwana ba dans mirte ba former bango atiaka bango docteur de kayaki na mayanga pas non connaît moi ya kala na dans 6 à côté kala c'est que tant de kaye akomaki et pas loko na mayanga taka mayanga na ruska do de ka bimarati yo o tira de ke qui abiso c'est ça biso beto baya ya na pala na mona kaka soma talanga na kikolo et ça il passe au mona te ota te songisa mais yé kuna bonjia. Donc il y a un moment qui est cadre français parce que Koutani pe bande komisa tuana balobaka portugais bangonde damu bayoki biso na mbanda pa allez ne ba okota et pas na biso donc il y a des cas yo onza bango pour faire mettre tu vois qui ka wana na mbanda pa hier a travaillé na Abidjan mais quelques temps après bravo au Canada alors en tout cas baninga nga awa pito pali so boye wa te obolo bokanga l'église 11h mokuto akanga l'église si ça prière na avant 11h boya awa pesinga na da na imiate papa wana ba tsanga singa kini okanga be l'église ye wana to côté l'église ye moko prophète ateyaki ya te sili ajib basapa tourner longoli apukuli atie na kati ya code moi no azalaki nango ya bimi nga mpe na bimi docteur de cas bimi mais ndeko moko ase jean ya tika ye de bimi mpe l'église esali division katikati ya yango mpe elandi biso oyeka pembeni ka wana mpa ya defe apa niko ya penge biso nde sika totre profete nyesi wana ale muna moto asombi na église na ye mais pepe balongo wana na prophète so prophète abeta mbuna akangeli ikuta na luketu abeta mbuna ne na spécifique na ga kwa nda osali biso ba ko na ndum epesaka biete désordre kuna munda. Merci beaucoup papa na kati yoke na monito okende bien bande gonos bazolanda biso ba histoire o esengaka toyeba yango pe toyokango po biso koza bana ya bana oyo toye nsima mpe basala nzambe ebele koza bana oyo boye nsima ya bapapa esengi boyeba histoire oyo tozokende na biso vers la fin tolobi tochite problème eza awa bato nyonso balingi bazobengaka bapapa oke kote onga papa ya réveil kote papa réveil vraiment bapapa réveil bobengami bokomi tellement ebele mais kolanda histoire ya Thomas Koulé c'est que bino mpe boza bapapa mpo bino nde bobandi makambo yango bozalaki ensemble sikoyo eloko ezwa mbrie biso lelo ezotia biso na confusion ekomi kobangisa biso soko yo obengi oyo papa kote obamoni oyo ye papa te nga nde papa mojiste tokocomprendre te tokobenga nani père ya réveil papa Koulé po tokenda biso na suka ndenge explike nga siko père ya réveil eza mpenza nani na kati ya bino nyonso oyo bozali bon mpona koloba nani abatiza nani akonsakra nani na bino nyonso mpo azala confirme ke aza père ya réveil bon makambo mpe likambo yango ebebisaka yango mboka na trope nde tolobi wana oyo elingi oyo azoloba mais ngai même nakangi miso te kozala sérieux na vie kozala conscient likambo ozoloba ntango toyaki biso mingi ngai prophète Nies papa Chiting docteur de cas prophète Nies azali na notion likolo wana eza vérité tofandi boye biso nyonso ilabis azwi atali biso baveki ya silabis oyo nyonso akowanga nango fana yabloti makambo nazoyeba eza bongo elambo naopesa yango prophète Nies
consécration dans ça lango yé parce que y a déjà d'ailleurs référent à partir la Congo bon moni les kamamuche za bongo lobela ngo bongo c'est ça ko papa ndimo lobi yo bendi ya muninga lelo so ndi ya muninga te yo ato saini ba bo peti lo na makamna so ba lo la yebi adam na eko ba vivement ndenga zo na vraiment eza bongo boyo kaye donc en fait mieux ngai azo mériter lelo ada tata na batata. Ok, namoni ko suki wana zenga mambo makambo tetele moins balobi tata zaraka moko tata za mibale te okoza la yo pe papa moko za la papa leki oza papa vieux papa te papa moko oza vieux par rapport à expérience makambo ngo banango depuis Congo bino nyonso bozala déjà ba disciple mais père Aza moko mbote mingi epai notre papa maréchal Mies Antonio Miezi Bougie était le maranamai nango moko vraiment na pesi mbote na bino nyonso oyo eza première édition na kanisa deuxième version bokozwango à la prochaine bolanda émission oyo boposer ba question bo liker bo partager ba question eza malamu yango ko pousser biso to pesa bino deuxième version papa na moninga na to suki wana à la prochaine dès que rejoyons le sous pour le développement à sujet oyo dès qu'on a eu sur le banazu à pied élevé aux ça déjà mon bembo na mboka moko quelque part vraiment nzambe ya lola apambola bino nyonso à suivre na deuxième volume